Baba mwenu balunda gebena kwenda nabu abanga desha chilugu matamba yela mai mujisa dume maguvua mujunga mongu mushika bobu wa mujalu mingu kabigeza kazana ale bantu bonso balutanda bo amai yabila wenda udanse ale dala magamona mona nasigide bana bawenda lufwa toge ma avyegoya nasigida bato baguva nasigida magamona mona nasigida bato baguva yoyo bato baguva kuluna endombi endombi sawa endombi kuluna mais pour fait bumbwe kebagozola zanzima Andy James mwana tata mapasa tata kenga kazulange kuselu kasima wangu mwana bandi mabe mwana subeli kura apeki titani maswe sila omoni batono zotangela ngana la champion du monde omoni ceinture eza makofite et uti wapi uti na omoni ozo comprendre ma defolo te sur les monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Bienvenue sur votre site Congo Température avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Un grand merci à Maman Rosette la fleur d'amour, déjà à Kinshasa. Et grand merci à Igor Mintou, l'homme qui contrôle le plaisir de Denis Fabiano depuis Belgique. Un grand merci à mon vieux Babi Mikolo, de Boulingwala, mon vieux JP Koumalouta depuis États-Unis. Balobi président, il y a Bananios Lingwala na diaspora, kuna Venabiso JP Koumalouta, donc on a Pessio Bambote Bissika Ozali. Un grand merci à Joe Lili Atala parce que Azali, seul sponsor, seul producteur au Lelo, avec on continue la lutte avec Peggy Titan. Un grand merci aussi, lui on l'appelle Junior Chaouma Papa Najos Naïtan, Yepe Alanaka, émission au Lolaka Congo. Je ne serai pas seul aujourd'hui dans le plateau Bobby que Peggy Titan, Azalarana pour le Mamoutou. En plus, dans le Barango, tout ça la promotion de l'artiste émission. Aujourd'hui, pour redécouvrir Kaka, Nini Peggy Titan va parler aujourd'hui. D'abord, on a repris ça un grand merci. Naba artiste émission nous vraiment basali ko populé malam on a République démocratique du Congo même ba au bazan la diaspora donc on a payé nous merci parce que tout le monde a tout savourer musique ambo na biso musique à Congo musique au ba franco batika musique au ba papa na biso madilu batika musique au ba vient na biso be kokota auto benga bango ba grand animateur ya mboka o batika vraiment empreinte na bango na animation. Je serai pas seul dans la na invité na ngai na annoncé comme on était mais as animateur abisanga no Peggy Titan funa liga lolaka ya Congo nabi ke lelo bat ba mo la Congo température ming babi ke Peggy Titan aya na nouveau Peggy Titan aya na marambo bien parce que awa ils a la classe et la différence. Moi et mon frère Jérémy to travailler vraiment travail moro boina rolo bâti parce que Peggy Titan ming bon na ka ki na kotaka na sala marambo et c'est Sarabino. Déjà je vais dire bonjour à mon invité. Ouais, bonjour Peggy Titan, Michael Fayet. Dans le leader à presse Peggy Titan ming en rolobeate. Jamugula bezi mama la bwagina gate talamutu ya fiche wow jamugula bezi mama la bwagina gate talamutu Instagram yo mwana mama talagumona ya gatobine waneza ba vena biso tuna momba na kanda na sentir mbala moko blague te Peggy ni maman na biloko avena biso na minute zo solo na champion du monde d'animation tuna momba fu parce que bango baza ba icône animation ya mboka na passion sentir
ngai pegi titano zo mona ngabo nazana bébé réel hexagramme donc moi na le général d'ambiance Moulos Kanto donc deux fois Olympia Zénith n'en parlons pas même pas donc l'homme de CV plus lettre de motivation anti kosako anti karaoké donc minga ngolobe ata habité bébé réel zo charge animation tellement na bois qui ba animation ela la trop yo mo yebi température toto zana on a monde d'animation ba ba komika makelele trop merci à comme président animateur auto ko babenga ngoni auti ko babenga ngoni yango ko perdre serment bon prêter serment plutôt bon makamano solo ba yena ngana na yebi na tena monde d'animation makele les atro en plus azana na ba compétence sur la président animateur moi je suis un champion est-ce que ceinture oyo namoni balati sango Goldberg namoni bato belé balata pe ba capitaine Bill Clinton a pesa bango yo siko ceinture oyo uti wapi bébé réel ceinture oyo est-ce que ko animation ya mboka na biso Congo parce que doki ka bani maman na bajino mbafu wana za provocation parce que bato bazé animateur bazé belé na mboka ba se le scramper ba sala makambo bato belé ba vina so ba ekokota mo banika maman likolo c'est quoi en fait bumbwe kebagozola zanzima Andy James mwana tata mapasa tata kenga kazulange kusielu kasima wangu mwana bandi mabe mwana subeli kura apeki titani maswe sila omoni batono zo tangela ngana la champion du monde omoni ceinture eza makofite et uti wapi et uti na omoni ozo comprendre ma defolo te sur le marché déjà générique ça déjà ma defolo sur le marché bientôt là ba reçoit album na bango CV plus lettre de motivation ngayo bébé réel champion du monde d'animation les animateurs yo ndi matin na minute sur na terrain ba Chomi bazali ba Bercy bazali honorable Lobeso bazali ba nani yam nani Seda Yamado ba tout ba animateur bazali yo siko e bangi sote ke oyeka maman na ceinture na lolaka ya Congo parce que na lolaka ya Congo ba tout mingi balanda rango siko yo ye na ceinture na nous droit d'auteur nango nani mais droit d'auteur nango ezanga moko bébé réel ba tonyo sozo tangela ngai ba biso ma champion du monde pegiti tozo so un champion du monde bango tout baza bana mike na ndenga animation blague na zo bisao ba yebi yo mais toza Teresa là so bachoma yo na Bercy boye bobo kaka biloko ba vie biloko akala mambo mama eloko bembe uzi wenze yo toke bloqué yo ma toke mame yo ah na ebi déjà la ministre bandal bazobina kitambo bazobina bana Paris bana Bruxelles donc Canada États-Unis partout il a ba critère parce que depuis animateur rebelle na animation voix qui toko ne tio kama voix vibration makasi mais mingi oni OK ni ka ligne ba Bercy ligne ba ya ba Chomi donc tout monde a de comprendre dans la minute des animateurs toko on dit na terrain na minute bon ba animateur on dit Messi basila on va faire na biso ba Bill Clinton ba fait na biso ba Célio Scram hein ba fait na biso lo ba ki lo ka Bill te pour de moment ka oboki ka lo ka Célio baba mwenu balunda kebe na kwenda nabu abanga desha chiluku matamba yela mai mujisa dume makuvua mujinga mongu mushika bobu wa mujalu mingu kabigeza kazana ale bantu bonso balutanda bo amai yabila wenda udanse kajanga yakungana jinga sangana bajabi botami majabuzubwe Chimbalanga gedine puissance batu banzo bagaga danse batu banzo bagaga zote batu banzo bagaga bouche bana bisangu osomon obike Seda Yamado akosa bike yaza mokitani ya Bill Clinton mais ba ligne ozo mema na animation oye kaka bo bimi pe maman na ceinture assurance ni oza nango pona ka voix ne ozo boka kitoko parce que oyebike TV za radio ti faut convaincre bandeko nanu na album bébé réel nanu boaki album ti ou bien album batu déjà si ba bini mais yo ye kaka au classé ba animateur nyonso na se onimika mikolo mais pegiti tabiso va to boaka animation omoni ma dofolo mais Moulos Kanto le général d'ambiance déjà ma defo les sur les marchés génériques et ça bat baso consommer na bosani oko kende na biso pika na Moulos Kanto na biloko na ve na biso kinka sere menea o mulo patika ale dala magamona mona na sigide bana ba wenda lufwa toge ma avion gwea
avegwe na sigida. Hey, bato bagufa na sigida. Magambo na mona na sigida. Bato bagufa yoyo, bato bagufa. Kuluna endombi, kuluna endombi sawa. Endombi, kuluna. Mais président on a nous le scanto animation melaye. Yo siko yena sentir puissance. To eza na ngaka que yo mozo sentir que oda valable parce que ba ko pe muto ko tala pe travail oza nango ba que c'est belé ozo monter bébé réel parce que voix o yozo bimisa animation zo sala eza ba animation ba vina so ba Bill Clinton batika siko ambition eza nini bébé réel kandaka ya ba animateur lobi te ke oyaka na sentir pour bundisa bango toni. Je passe pas dans ma rambolobi qui est animation mais le général d'ambiance. Ouais, vraiment non, je passe pas pour niveau leader bakenana bango. Ils sont mon couleur rangote. Les kin kesser est mené à paix son en place à Zali 50 autres vivre en live blaguité. Alors bah que Moulos Kanto des fois Zénith des fois Olympe a confirmé ba disque est bêta. Blaguité. Yango zo mon habité. Local azo concentré album na biso c'est fait plus lettres de motivation. Et ça na 10 titres. Leader a yembi ba couleur a yembi za ba kilelo. Yango ba animation na sala na madofo les até ba frère ba trop comme na madofolo. To betaka masolo parce que to moni oyena ancienneté makasi. Oyena biloko ya kala trop mais pourquoi vous rappelez peu ce kalujité parce que tout le monde ezaka on la ça bato en épreuve qui osa animateur de guerre venanga tutu kaluji ba fi ba boaka trop obi non mais biso na ndenge na ede Valérie we tu mona de loyi gono tu sangijene tu bana bawenge tu yimbile tu sombanenu iolela. Allez, Valérie Wedunga zedi mama me loye kono kozanga zene dole tu banaba awenge tu yimbile tu somanenu iolela petit animation ibi ope ba créer belé to yo kike ba ibi ope ba créer belé ba animateur ka ya mboka ba Bercy mwana ba Xeda ya mado ba ibi ba créer belé to kipe polo munene yo tu beta pe pas Red Vos donc lelo c'est décidé que yo moko siko ke ba créer na onions est-ce que vous avez créé moko boy o ba yiba o ko bwa ki la biso awa à part polo munene o beta ma orchestre mso ya Gaya o ngana yebi que bois qui libiso ko ango ba comprendre que bébé réellement ina kanda yo récupérer ba faire yango moni mbama na za la ceinture oh ya solo yango moni ke na biso to binisa avec longi nange monana aleze mina lele waga lolo samina sa wukalewa bébé réel exagrame samina lele waga lolo samina sa wukalewa bébé réel leader bloc. Donc on a créé non pe mais ça va créer au bêta ba créer DG bêta c'est moi qui a fait ça vous comprenez donc naza sous na ba couleur à mikolo o nazo mona naga kana go zombela ma azalaki naga nzambe kandele ka kimakasio nazoto kanala te nazoto natala zoke zalaki yatayi nangate polo munene toke polo mu ele yeto natala ta polo munene apolo munene ozomona ba couleur to sokende bokoyo rappel sous ce logo ezapé bébé lala bientôt là ezoya na générique auto soya mingi biso comme isko na madofolo nakata madofolo to moni Moulos Kanto CV plus lettre de motivation to moni boboa ki générique madofolo mingi to moni ba pesi charge pas na ba sentir que yom dozana makambo mais to mona ki promotion so kende vraiment bien té par rapport ya travail yo sali avant to kotana na profondeur ya likambu ya masolo obi ke bébé réel yomoko oza satisfait na musala lelo zo sala parce que faut bango que animation est très vaste
animation qui mboka ali mambo belé ya bien ezali na sur bato belé ba Hollanda on a Paris on a ba vina so ba chalet chamba ba Hollanda l'appellation bien contrôlée mikolo balobi debout lingwala mon vieux JP Kumaluta donc balobi mikolo ye on a mtazana makambu na bosa TV na nga thanks mayemba yepe na disque bobetaki ye pas na kati siko ye bisa biso lelo to okende siko CV plus lettre de motivation au betara batuka ba comprendre bato surtout ming bata la rabino na ba YouTube même awa bana nyonso ya kitambo ba partout dans le monde parce que musique lelo qui passe sous communauté net yoza na kata plateau awa bat ba sentir travail ya moni waki na épreuve ozongi mana ba ancien au beti biloko nyonso siko oya yo moko parce que doki pe na yiki surpris na oka eloko wana beti sanini na lele ngana yebi kezaka yo na yebi su ba misu pe ba yibi pe ba biloko na ebeli yango lelo c'est décidé yo moko porter garant ba cri na yo mais samina lele ezaki na 2014 na la kermesse à la Samba wana naza chez ex leader nanga place na bazago bosser kasi te tant leader azobeta na fila basele c'est ko bana coopérer na Bercy ah tiens eza kermesse à la Samba ba mise belé bazalaki ba maître Gogan pazalaka jourana ba mise belé a wenge bazalaka jourana tozo beta ouverture ya kermesse 2014 bisom tozalara wana na fongolara déjà c'était moi na taka déjà ba samina minalele nazo take donc aussi ba comprenaka déjà tellement les jours wana confort wana zalaka atikalo wana c'était en 2014 maintenant le bao ceux ba zongi na ba band ezali po to yebi déjà staff ya wenge ba bombaka ba plan donc ezali donc yango moni ceinture petit titan eza blaguité pour balinga pe bayiba yo balinga pe bayiba o na otanga na pe comme orchestre mo ezana eluke benda yo mais soko kesu na orchestre no okutana na Bercy parce que balobi kambila sa kokate il faut ya wana na charge na ndenge ya vacuum ya voix pe na vacuum animation ngala kimisaka batu petit titan ngala kimisaka batu ngala sala ba ventilité ba yebi esika soki bébé réel azali obino pe susu ana posana mais bisonde tozabo mo le général de mon leader nanga azana na Paris leader nanga pena na minute tolo ba azar résident na Paris mais ko na makambu na minute ba orchestre minene bato bazobeta siko ba découvrir yo ba bi témoin na za mystique pe en plus na ceinture ozola teza makambu animation de yango yo obi Clinton na lobaki. Mais oui, si bazo mona ceinture à life, bazo comprend déjà champion du monde dans la ceinture. Blague ite to na loengete. La ceinture ezange, oya moniga akobunda. Aye, akobunda makofite. Pour ma makofite tikela ba maître. La ceinture déjà to mona ba Goldberg pa yaka nango mais asuka. Goldberg lelo to mona o monike. Ceinture eza le roi John Snyder na ceinture na rao. Et le roi ngana na ceinture na nga, na on a terrain. Donc on a ba moni ceinture ba msu bana ba ceinture eza ceinture par équipe, ceinture intercontinentale. Bana ba ceinture na bango mais ça ceinture champion du monde ils ont ba par équipe ba intercontinental ba ceinture moko ya mike c'est champion du monde pena tenant du titre mais aux années petit titan Michael Fayette maman azolo ba vena nga Gigal Kimfula direct de Paris qui Kimfula Paul Sunda le bord à coiffure Sisi Polecha ko makambo yo bandi yo makambo sina ko ka zo katina bwakelo ba klina nge bima liboso na nga les seuls musiciens ba cré bima va ya bima c'est moi bango tout oh animateur nozo tangela ngayo wana bazela ba frère ba boaki ale bazu ba nzemba ba frère ba kombe talon ba animation ah mais tout ça non na kino zo mo un problème na Bercy hein oh non ai bango na ki para bango to moni au moins comme président déjà ya bino nyonso ozo sola champion du monde oh mais ngana makambu ta président na bango te aki na prison ya c'est un prisonnier biso to oh mais yo wele le bon total ah na bandenga politique ba vina biso mo pe utaka prison asala ki marque a postulé ba boya ke ba ki pola nini ye azala ba compétence yo za te pas utaki wapi boloko donc les judiciaire ya mabe donc ndenge pas sali donc ye pas na tango lo bateka da président po a utaki pesika wana donc wana na mono distraction bango to wana otanga oh capitaine ya ba aventure ngana suma masolo bon tout le monde a dit aux salariés pas maestro ah bon au bois qui boit moi ça va mais de pas genda et le côté bon c'est la chaleur ba leader mais ce que tant que moi bébé réel Instagram na salaka pena aussi la té vanité de vanité on se comprend nazali kaka donc yango monde ba création on tira le bois que le monte et salarié ya ba tout na bois oh le bon akosi mais on souffra fara na bexi bango sous na plateau pone na bo ceinture za pona beta ki ba on animation bana ba chambre. Merci beaucoup de chiter de Kenasuka déjà.
succès biso na madofolo et puis tant au vider madofolo yo moko pona lisusu soko pona so animateur ni parce que nga eloko esala nga bien kaka biloko akala yo mozo maîtriser ngo bien par rapport ya batu misusu donc même soka na madofolo te ba cri na kata madofolo bat barit ezaki no message ezaki ni avolona ndunda ifo jamo sapina se avolona madembele yaya ifo jamo sapi ebongo avolona ngaye ifo jamo sapi ale salaki salu ya ebende telemi mwana malembe ebende ale barose kapo donjimie yali sengwenzale ebende telemi mwana ebende toke ebende oyo ebende ya molos kanto leader ebende oyo ebende ya bebere yelo allez, kata misiki madofolo komona basi pona kubamba madofolo madofolo sambe nanga allez nabamba liboso dago na tempo mutabeti tieneri wana dago na tempo kusangila motoliongo Alcatraz teseke na base Gauthier Mbonda donc esika baza baku chapeau ya trop na di caisse chief na ngai dans équipe de rêve mobimba ba massa to salanga na bango to zokende pekiti tabiso toye moni makambo biso toye za makambo bandi yango faut silisa ngwe parce que ba droit de réponse ezalaka donc je dis un grand merci à Igor Mintou Babylone qui contrôle Denise de sa femme Denise Fabiano. Quand le plaisir de sa femme, Denise Fabiano. Babi, l'homme qui contrôle le plaisir de sa femme, Denise Fabiano. Un grand merci. Deboulingwala. Babi Mikolo, mon vieux JP Koumalouta depuis les États-Unis, président de la Lingwala la diaspora. Yewana JP Koumalouta. Un grand merci. Mon vieux Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée. C'était la bébé réelle. Nga pegi titan ming ming ni na loba que na ça promotion artiste et musicien. So mutaza posa koloba. Aïe à lobby et les élangs mututi émission pegiti dans le lac à Congo tout le monde a été tout l'axabinora que bateau net bébé réel il m'a fait plaisir il y a quand on conclure hier on a ici nabi au memi biso au bandi na vient biso juna mbafu c'est bon déjà azan empreinte à mboka il y a animation c'est le scram mon vieux na pesi mbote le Poutine Bill Clinton donc il y a un animateur. Donc c'est ça quoi. Puis à l'obéli par rapport à Bakri na yo ça batu. Donc il y a une animation on a vu que Bill Clinton le bar animation ça guerre. Animateur fois à la bouée, fois à la vacuum. Donc maintenant ce bazul bako hôtel biso, vous s'abonner massivement na Congo Température parce que va comprendre que Peggy Titan non il y a vraiment chaque jour va la émission m'abonner ma bakisamara. Donc bato ba ofinganga merci Nabino Bofinganga parce que bon matsanga dans matabaïtage dans on toujours na Congo Température na monique lelo comme vraiment mais c'est le youtubeur Peggy Titan comme Ekota tout le monde le sait et un grand merci à Tanks Mayemba Oazola Nangai depuis Paris Junior Chaumba papa na Jos Naïtan Massa Nangai Sandy Vimine de Bilé les palandara émission le Laka ya Congo correcteur ba fan nanga tout ya Belgique au balinga ngai mon vieux Mikolo balobi ke na kati ya Belgique wana Zando Sita bokene na restaurant de payotes ngana de payotes et pas Karine Sita babi yene Mikolo azopesa ba lubu à la congolaise waka mwana potot okendaka wapi na Belgique okendaka wapi na Bruxelles ngai na ebisi bino pekiti na Mikolo babi nga mot d'ordre kene mbangu pas Karine Sita kene mbangu pas Karine Sita pour ressentir que au lié lubu à Congo. Pour conclure, je suis avec Bébé Réal. Mot de la fin nayo par rapport à Yamasolo. On a la ligne au salade plaisir. Avant de boire à Batuna, justement dédicace, Batba retenir en ligne. Et le Royaki Kara, ouais qu'on l'accepte à ceinture. On l'accepte ceinture, Toyo Kyo. Et en plus, Batba retenir en ligne passage là on a le lac à Congo parce qu'il faut comprendre que Peggy Titan a ça la promotion à Bino pour na boza vraiment bien le lo ba découvrir na sentir na yo ba royeba elo oni o lobinga et c'est un plaisir parce que ozongi sibiso na sima c'est ça un animateur c'est ça l'animation
Bat va retenir ni bébé. Bon, mingi batu ba retenir kaka ici bébé réel hexagramme, champion du monde de ça en animation. Ba consommer un général qui n'a pas de follow déjà sur les plateformes tout avec le général d'ambiance Moulos Canto. Ils ont déjà en plateforme. Donc ba retenir kaka que bébé réel ça dans le terrain, champion du monde. Donc na minute so animateur ba até. Vous comprenez? Ngande munaza champion. Nazo zongi sa on a ligne ndenge za ki ba bêtise par rapport à nino moni biso message ndé. Ozomona tango ba mikolo ba fandi bazotala message ni animateur ayenango. Ozomona tena ba jinda na ba musique aleleza o bemis no album. Mais son générique est bêtité album tu effacé. Mais faut non générique est bêtité. Ozomona ba confrère na biso na ba collègue, ozo comprendre que animation c'est fan nana tu ozomona ba album ça moi genre. Mais ce que déjà ba zoom tout moko boazo kende na image. Donc le roi banga na trotté, na pièce rare. Vous comprenez? Na trotté, voilà il sala trotté. Bango déjà ba fouet sala trop. Yango moni ba olemba bango déjà pas fan. Donc ngana za na voici ka. Mais avec ma kamwakala. Donc na Paula na 180 ans. Mais on a compris que Bill Clinton m'a tapé sur ceinture. Pour la ndenge moi ni na Bercy na moni na comprendre que Bill Clinton appelle ça ceinture tay. Voilà Mac les toches. Il appelle ça ceinture tay. Il appelle ça brassard. Il appelle ça animateur ba brassard. Yango m'a tapé sur te fait nanga CLOP yep mamba pesa na mona na pesa te dans ceinture o na au moins ceinture le général d'ambiance Moulos Canto tanga monique te na compreneur via pesa na charge na taquer déjà na terrain ce qu'on a tali na ndenge ya bunda na terrain ba adversaire tout ba alléger ah comprendre ba alléger nga sina za na ceinture de pikala comprendre le bébé réel numéro de téléphone et puis moi dédicace au sucre ça siko bana mboka mbalo nga na petit le choix na yo mais zong sep suka na kala ka nimte sala nga bien pesa numéro de contact na yo au petit numéro de contact moi de dédicace na yo et puis pour na to conclure nga na conclure na des annoncer dans ti aura donc 2 minutes karata 1 minute aux zong sep ça prendre na des annoncer na émission to comme la bon pour conclure obina ça ba dédicace nanga avant na boaka ba dédicace nanga matu numéro de téléphone matu leader na Suède Sisi Polish na Paris Nadège Kwama maman sociale Sylvie Alenzo bana Luanda avec Polisha donc Paul Sunda le boka coiffure venanga Boubacar Yondo Raoul Tono bana Luanda tout donc animateur na bino bébé réel. Et toi aussi Peggy Titan na batinyo surtout baza numéro de téléphone nga pour nous ongeza plus de 143 nenga kineza la raya Willy Moucheni Koda Mboka 85 90 30 337 je répète encore plus de 143 85 90 30 337 wana so bengi ozwanga directement donc coup de chapeau nga na Baros Cap capitaine de l'équipe Joël Galliano marché central donc Papa Paris là qui gagne l'eau à souka. Modele nengatitani kezango sine. Modele nengatitani kezango sine. Boluka baso fetache. Boluka baso fetache. Bakadia mazina. Banche babige. Bakadia bazina bage babiga Titanic atitaya Titanic badadada banganga merci beaucoup on est à la fin de notre émission. C'était la bébé réel l'animateur de Moulos Canto. Je le salue depuis Paris et je dis un grand merci naba cher abonné na biso nyonso o balingara biso o balingara émission Lolaka ya Congo. Merci beaucoup Nayo Denis Fabiano babi mutazo contrôler mikolo yo désir ya moi sinaye Igor Mintou balobi que vraiment lui c'est l'homme qui contrôle le désir de sa femme Denis Fabiano. Un grand merci Debou Yolo babi venanga Debou Yolo na pesi mbote et pas Francis Malessa Debou Yolo so ce que to yena lingwala JP Maluta babi ke yonne venanga JP Kamaluta Kumaluta venanga JP non le ladi da monongi donc bango bazana vena biso JP Kumaluta début Yolo ana projet moko boye na Kinshasa soka ye awa ils ont musique depuis les États-Unis. Moi, on a vu JP Kumaluta parce que même bino animateur, même bino batboye mara.
vivement ça vraiment un projet à mon néné à essayer un petit nanga et nyonso ce qu'on a besoin nanga benganga. Donc on se retrouve à la prochaine émission. Merci beaucoup mon vieux JP Kumaluta donc V social donc de petit homme de psychosali. Bye bye. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo Température eye na mopepe asika